Sengo toninga donc la kololo ya kokuta lisusu na bino mokolo ya lelo jeudi le 5 octobre pour na kolobela basango na biso ya République démocratique du Congo. Mais avant to banda yango na pesi bino mboti. To fungoli basango na biso kuna na commune ya Nsele na quartier Passa 1 avenue Carrière pour na koloba ki population ya kotoyo bazali kolela eta nzela ezali mabe makasi et surtout awa bamvula e bandi ba ite ba kosuka wapi. Tolanda. Na commune ya Nsele quartier Passa 1 précisément na avenue Carrière population bazali kolela natina ya nzela zela ya malamu ezali te ezopesa pasi population bazoloba bakonzi bozobeta bango kara boyoka ndenge lisusu balobi na micro ya Mag FM. Pona nzelo oyo tozomona pasi mwa ete mituka ezali te batu ya makoloba na classe bazomona pasi mwa ete tala lubwako wana ndenge ezali tosali ti tolembi leta ti biso maboko po abongisa te vi na biso ça dépend ya moto na moto vi na biso toza bien mais eloko ezoboma biso nzela tala liboso lokolo oyebo tala ebandeli ya nzela bato batongi na kati ya nzela mwaye mutuka ekota ezali te moto na moto atongi soko bapesa ko 20 mètres oti 80 mètres ya yo na carrière na nzela bataela biso nzela Carrière eza veni oyo eyebana makasi na carrière na terre jaune. Mais tokamwa babongisa terre jaune mais carrière batika. Et puis kotala ne bandeli kuna modèle batongela. To senga bakonzi ya mboka so bakoyi ko bongisela biso aveni na biso carrière et puis to sengi na gouvernement. Soka ko ikotinda belema koto pour la sécurité. Toza lokola toza na Kishasa te. Ya biso nzelo ezaka ya nzelo boye minda ezate butu bakuluna bazobu mabiso toza lokola toza na Kishasa te. Nzelo ezaka ya kobeba boye ezaka ya nzelo zelo nyonso ekatani. Bakonzi oyo batalaka mosala ya botongi nzela esengeli botonga pona population ya Nsele basepela ba continue tango nyonso kosalela nzela na bango po yango wana nde ememaka pe lisusu moko ya source ya développement na kati na mboka. Kaka na commune ya Nsele pe kaka na quartier Passa 1 kuna population bazali kolela bazali na bawenzete ba maman bateka kababite ba otekela wapi et surtout bazali koteka na mapango ya batu kolo lupango soki ya décider abengani bango ba yebite ba koteka wapi po population ekosomba wapi pe ekosomba ni tona na balita ya commentaire. Na commune ya Nsele quartier Passa 1 sur avenue Carrière population bazali kolela na mai na miso pwete bazali na wenze ya malamu te bazo senga na bakonzi botalela bango likambo etali ba wenze kutu bango moko bazwa kutu décision ya ko créer ba wenze na mapangu ya bato kasi soki mokolo moko batata mapangu baloti bango engaye bako bengana bango ya kobengana kutu ezopesa na mawa boyo kandenge bango moko ba mama ndenge balobi na micro ya Mag FM. Awa toza na wenze te toza kaka tovandi na balabala tosenga na gouvernement alukile biso wenze tovanda na kati ya wenze toteka toyoki bayo kobuka soki babuki tokosuka ndeni toza na wenze te toza na pasi gouvernement abongisela biso alukela biso esika po ke tokoka koteka ka pe malamu tokomi kotambola na biloko likolo ya mutu oluka esika koteka eza te wenze eza te otia boyo kitisa awa te finalement toza na kimia te tona souci basa eso wenze ndio sana terre jaune biso toteka baba daba ndiko buka ndeza toaso kuna place te so tokangi biloko tochekala mutu totemisi boye moi totia eza te po place eza te toza posa se toza wenze mwa mukie tokoma ta koteka po tozwa pe moyen to vivre na bana po misala eza te yaoka to débrouiller mais wenze eza te na terre jaune bana wenze biso ana carrière to ana wenze te biso toteka na wenze te toza na balabala o eza wenze te na mapango ya bato mais bazoya ko déranger biso ka kobuka ko bengana biso toza na wenze te na pokwa topesa batike siko nde bazobengana biso boye na pokwa baye kozwa tike siko tokei batike bakozwa wapi ifale bakonzi batelema balukela biso
esika batiela biso wenze so totali carrière terre jaune befobank pasa maba kaka biso nde na carrière batozangi wenze toteka na mabalabala bato na mapango ya bato sikoyo na minute oyo bakolo mapango batelemi balobi fo topanzana mutu na mutu akende na minute oyo toza na bana classe toliaka makambo nyonso tu sikoyo tokosuka wapi leta atalela biso ata bino bakonzi oyo batie sikoyo ya sika eske moko akotelema te mpo na biso alukela biso esika mpo batiela biso wenze kaka ndenge baloba debriye mpo ete ovivre bamama babeti kelelo bakonzi esengeli bosunga bokota likambo ya bamama ya population ya nsele mpo na likambo oyo etali bawenze na bango bongo ete ezali le seul moyen oyo esungaka kaka bamama bateka mpo na koya kobokola bana boyoki mpe bosalela tolobeli pe kaka bawenze kuna tokei na rompwenga ba mama oyo bazali koteka na rompwenga balobi baza na wenze ya kotekela te et surtout bango pe bazali koteka na bamapango ya bato bazali pe koteka na liboso ya nzela soki mutu keleki bazali na ba danger ebele. Ba mama oyo batekaka na rompwenga bazali kolela mingi na ba autorité bayeba kotongela bango wenze ya malonga po bisika bazali koteka ezali kitoko te bazali koteka na balabala oyo bazali expose makasi na ba danger po mituka eyaka wana bazali konyokwa makasi po bisika bazali kotekela ezali ya propriété bino moko boka bango ndenge balelaki na micro ya Mage. Espace otekela te wenza leta ezala te toteka oyo eza lupanga bato yo totekaka so base biso wenza leta toteka tokoteka wapi bawenza eza te yango moni toteka na biso na balabala po tolia na biso mpo na biso moni nze toala baparasoleil te po baobengala air nyonso tofandi na ata tofandi na biso na kimia te yango loko tosenga chaque jour pa tata nzambe akota na mitema bapresident na biso balukila biso solution. Ah, comment ça que tu bana baoliate so oteka na nzela eza popula mpasi papa baza misala malonga te rompo tozala wenze te esika koteka ezali te soki leta akoyi kolinga aluka someli biso esika na rond-point asali biso marché lokola liberté tokokota tokei koteka. En tout cas bino moko boyoki ndenge bamama baleli baautorité botrouvele bango solution botongela bango wenze ya sika oyo bakokende koteka na banorme nyonso po bazali kofuta bataxe na bango kasi condition oyo bazali kotekela ezali kitoko te ezali pasi lelo babengani lobi babengani botrouvele bango solution po boye bazali konyokwama awa ko congolais avivaka na auto du jour soki oluki te okolia te bisika bazali koteka ezo permettre bango te botrouvele bango solution po boye kitoko te bamama baleli pe bazali kozela bazwa réponse ya malonga oyo ekosepelisa mitema na bango boyebela. Awa na République démocratique du Congo na ndenge bato ebele bazali komemela prédote na bango bazali ko confondre yango na dot to na mariage mosusu kasi prédote ezali ebandeli ba procédure ya libala me kasi na libala te me bande ko ebele bazali komemela yango ndenge. Prédote ezali processus oyo ezalaka ya yambo oyo permetaka ke mobali ayeba kokende ko se présenter na famille ya mwasi bayeba ye pe famille ya mobali bayeba mwasi kasi constat oyo tosali na République démocratique du Congo to peu plus précisément na Kinshasa mikolo oyo prédote ekoma nango lokola dot kokamwa okomona jour ya prédote ba jeune fille bakoma ko exagérer bakoma koluka kosala ba trafic oyo wapi okokanisa ke baye ko doter nzoka nde bayaki ko prédoter okomona balouer salle babetisi musique biloko bainvite batu ebele misusu kutu bakendaka plus de 200 personnes jour ya prédote nzoka nde prédote ezalaka nango réellement nanu libala te ezali nde étape ya yambo oyo ezali komema bino na processus ya libala boyoka ndenge bakino balobaki prédote elakisi libala te c'est ça mobali ayoko produire mwasi na ye
eza lokola aosala mwa assurance mo boye comprendre mbe eza makambo mosusu komi na mboka oyo komi souffrance mosusu aye apredote mwasi na ye moko mwasi akenda kwa libala non eza bongo te predote baye kopredote mwana na bino akotekaka chez les parents biso mo predote comme ça okasa libala okasa babalinga entretemps eza kitoko te pona valeur yanga mo bo mwasi ekesenga nga mona ndima na vanda to aluka ne mbongo po aya kozwanga esala bien oyo ekosenga kaka na baboti bayeba nanu na kozongela coutume korespecte coutume ndenge esengeli koesala extravagance ezali kitoko te chaque étape il faut ezala na respect na yango tozali komona bamakama ezali kokoma ebele okokanisa bayaki kobala yo nzoka nde ezalaki predote bandoki mpe bakotaka te bakoti ekomi luka mwana ozomona mwana te likolo ya extravagance ya busoba misu supe kutu mobali mwaye lisusu aya kobala to aya kopesa dot ezali te mpona nini osalaki extravagance ya buzoba na predot mbongo mpe ya dot emonani lisusu te eye kokoma libala yaka tofanda boyebela bofungola misu bozala sage na Kimbantseke précisément na route mokali bango bapona na bango transport na bango moko keweseki ba transport mususu bango balingi bango te awa kaka keweseki nde mutu ezosala succès awa na route mokali na commune ya Kimbantseke eloko interesaki Mag FM ezali moyen de transport nini oyo population basalelaka kote oyo awa mituka minene ongai ngech ongai bus ekotaka nango kote oyo te awa transport oyo esalaka succès mingi ezali kaka ba moto ya 2 pneus na ba moto ya 3 pneus oyo babengaka keweseki yango nde ezalaka na succès kote oyo po mituka ana misusu ekomaka te suite ya nzela ndenge ezalaka kitoko te bino moko botala ndenge ba moto etandami ezali kobula kitoko yango nde esungaka population kote oyo donc biso ndenge toza boye tozobula po tosunga libota biso moko to misungaka misala ezomonana te mais moto eza po esunga biso mais ndenge tozobula na difficulté baza na kati ya kokanga biso tracasserie lekani makasi bato ya mabanza bato ya mikanda banani bapolisier bamosusu toyebaka bango te na ntiangu donc esala biso pasi tosufrir makasi kobula pasi bambonga versement nano ezokangama na pasi donc ata osala eloko te me bakangi yo makambo ya tracasserie papa tolembi mpena donc na niveau moko boye ata kobula boye mal à l'aise donc so nalati casque o te donc le roi n'a été qu'il papa fion donc il y a pas pena na point à tracasserie en route vocale à tout boula mal à l'aise donc faut avoir un casque donc ça va kangi so tout justement au moins bureau à santé va faire d'ici pas 20 000 30 000 au moins va senga pas même donc bambongo eza et belé kolekana versement awa population ezosenga kaka na ba autorité babongisela bango nzela ekoma kitoko pe mituka nyonso ebanda kokota pe lisusu bayeba nanu na kosilisela bango tracasserie oyo ezali awa ba chauffeur oyo bazali kolela ba policier bazali kotungisa bango nzela kutu ezali malamu te mais tracasserie oyo ezali awa pardon balembi basengi na ba autorité batia nanu ordre koto oyo po bango pe bazala na kimia boyoki tolobela politique maître Richard Omanyondo oyo azali analyste politique pona kolobela docteur Mukwege oyo quand ya pouvoir ezali koloba ke azali pion ya ba occidentaux kasi maître Richard Omanyondo alobi docteur Mukwege azali na bolingo et surtout a manifesté yango na ndenge akei ko postuler comme candidat président de la République tolana ba détail wana eza bargument o eza ya bubangi kolobake yaza candidat ya ba occidentaux yaza candidat ya France batwana toko benga bango tozosenga bango meme na kati ya débat ya kosolola baya balakisa biso ba élément oyo bazoloba nyonso wana eza kaka mobangi yango toko senga na peuple congolais
Denis Mukwege assemble na bandeko nyonso ya opposition. Je crois qu'à un certain moment auto ko senga bango ndenge to senga ki bango na 2018 bako sangana pour que ba bimisela biso engambe mobale lokola Denis Mukwege oya kokoka ko battre Félix Tshisekedi parce que pas si leki soko leki na banzela na biso ba mama bateka kamapa bateka ndunda transport nyoso vie komi cher bako lakisa biso na bilili o tata mokonzi lokola alataka kitoko akomi esika moko boye lelo lokola bilili na ba cameraman ebimisaka nyoso kitoko bako lakisa biso Congo lolenge mususu or Congo toza ko vivre lolenge mususu yango wana Denis Mukwege alobaki ke tokosala pe justice transitionnelle. Juste transitionnelle eza justice oyo elingi ke bati ya mécanisme moko ya ko lutter contre ba terroriste ezalba oyo bazola ta cravate wana Kinshasa bazana gouvernement oyo bazoye bisabiso ke ba ko financer pe ba ennemi banguna. Denis Mukwege aza prêt pour na komima mboka na biso na kolonga bitumba oyo to bandaki depuis kala mais lokola mwana mboka Félix Tshisekedi asi abomi mboka souverain na biso lelo aza Denis Mukwege ba congolais ba mikosa te yebina bango te différence nini entre surtout importance ya kolia mpose yango biso ma okitaki kuna na wenzi ya gambela pona kolakisa bino importance ya kolia mpose pe bango moko ba mama batekaka mpose bazanga ki maloba te. Batu mingi bayebaka te différence entre mpose na likokolo pe bayebaka te importance ya kolia mpose. Yango biso Mag FM tokitaki lelo na terrain précisément na wenzi ya gambela place mpose etekamaka mingi pe tosololaki na bango moko ba mama oyo batekaka mpose po ba expliquer biso importance ya kolia mpose soki mpose utaka wapi pe soki bato ebele bayebi yango pe bayaka kosomba yango boyoka bango moko ndenge balobaki. Utami na bambila na banzeta mbila oyo kweya de poli nde ebima na kati yana vitamine ebele makasi ya koleka ebele vraiment donc ezanga donc elo mona kati oyo ekopesa mikomo ezate msamu kwa donc ezaka mafuta na mafuta donc eza bien différence ezali pose eza na salite te balamba bongo makokoleza na salite puis makokoleza makasi pose eza na salite te pose basukolango okati yango kolongolelo kote po mungwa ekota Wama kokolo eza poso makasi okata na sima nango wana obimisa salite otokisi oche mwa bepis matungulu mwa ai etokisi ekauki oche ona kikalungo oche huile okalingi yango ofo kalinga ngo makasi po eza poso makasi so kalinga ngo makasi ekauki ndo oli yango bien ezali toteka 17 000 francs c'est que 60 eza na 20 000 c'est que ça quoi 180 posé na 80 000 bat bayebi posé ma casse ba mama ba boti biso na ba koko na biso biba ba kolo na ngwango ba ba kolo na kuisité Thomson te ba kolo na posé ba kolo na mbinzo lo ya fresh kaka ba mayebo ba makelele ba bilo ba kolo na ngwango ba biso kauka pesa traitant mobali ya bota te soka ali ya posé ya bota mwana bebe soka botami sika bakata ya pose ndenge kaka toyoki mpose ezali important na santé na biso batu po eza na ba protéine ebele epesaka énergie oyo tobengaka bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto pe lisusu etretaka bana ya babebe surtout na oyo esalaka bango tobengaka balevure yango wana batu il faut ba comprendre que kolia pose ezali très important surtout ezali ko favoriser kolia bio tolobi pe tokoloba lisusu totimbela tolobela propriété ya ville province ya Kinshasa babouté ya plastique soko tamboli okokuta yango un peu partout surtout na kati ya bakaniveau ezali ko boucher bakaniveau yango pe ezali moko ya ba cause ya ba inondation awa na ville province ya Kinshasa surtout bamvula ndenge bandi boy to ebité tokosuka wapi na babouté ya plastique tona na ba détail na commentaire oyo.
lelo soki otamboli na bakwenyonso awa na ville province ya Kinshasa okozanga te komona ba bouteille en plastique surtout na bakaniveau na ba rivière donc ekoma nango soso pembe azanga kamboka te kasi ya pasi eza ke milangi oyo ezali pe moko ya cause ya ba inondation awa na Kinshasa po soki kaka mvula ebeti okokuta ba rivière misusu milangi edekore mai okoki pe kotambola likolo ndenge Jésus Christ atambolaka likolo ya mai yango to mituni kini bopeto ekenda wapi poto monaka na ba commune misusu batia ba poubelle malgré congolais a respectaka na ete yango tozali kosenga na ba autorité compétente ba mekana nukotia système oyo ya ba poubelle na ba kwenyonso po et permettre la population akoka koboaka ka ba déchets wana surtout balekinzela po tozomona ata na babis okokuta mutu ameliji abwaki bouteille na se ezali malamu te po ezali kobebisa environnement tomona kana mikili ya poto soki mutu asaleli usage unique akobwaka na poubelle soki esika wana poubelle ezate akomemati na poubelle na ye abwaki me awa mutu ameliji avize mulangi na kanivo to na nzela bongo yebise ndeko boye ezali malamu te yoka réponse ngande mutu na kobongisa mboko oyo boye eza malamu te balanga nzembo ba musicien bazali susu na besoin ya kokende poto te pona ba enregistrement na bango ya kitoko to pona ba cover na bango nyonso ekosalema awa na ville province ya Kinshasa précisément na 14e rue Limete na studio Liloba toza mobimba. Bakolo kunga solution pona bino yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele balanga nzembo ba musicien pona ba enregistrement na bango pe ba cover na bango bazali susu na besoin ya ko voyager kokende na mikili ya poto te nyonso ekosalema awa na ville province ya Kinshasa précisément na 14e rue na studio Liloba kuna na Limete oza mobimba to na ba détail na commentaire ya Laetitia Mizi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter
awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur, prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpialité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki ezalaki sengo epai na ngai donc Clark Kololo ya kokuta lisusu na bino lelo pona ko présenter bino Maga FM ya mokolo ya lelo le 5 octobre 2023. Topesa mbote na équipe rédactionnelle nyonso oyo ba travaillaki arrache-pied pona ko récolter les biso ba information pe ko diffuser les bino. Topesa susu mbote na équipe technique oyo ba tenaki biso compagnie ba héros dans l'ombre oyo ngala lingara mingi Florent Kita azalaki na sima ya caméra pe Francis Peta azalaki kuna na montage. Topesa susu mbote na yemoko papa ya bane belé papa na biso ya bolingo Maître Billy Malou wa Cléophas oyo apesa biso ba cadre ya kitoko nyonso ya kitoko pona bino na bandaku bo zala desite ngala bino tokuta en lobby bye nakei.